Bote fidèle internaute ya tindika télévision ezala vraiment esengo makasi ya kopusa na betondo mike na bino pona ko informer bino pe ko sola na bino ko lakisa bino misala ndenge ezali ko sala ma toujours na cadre ya visibilité ya chef de l'état tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi enfin le loto kiti awa esiko tozali awa na bongolo to yebaki ezalaki vraiment na état moko ya mabe makasi o ezalaki ba pont ya kobukana ba terrasse bouché na ba salité ba bidon ba sachet mais enfin to moni lelo grâce ya tata ekolo puis to moni na ba société ezali ko accompagner chef de l'état basili ko kita lelo pe ko kanisela ba imboka o bazwami na ngambu ya bongolo to moni vraiment lelo pont esili ko banda to misala ya pont e bandi déjà bokozwa ba image na kati ya tindika télévision ndenge toujours bozali komona to moni misala vraiment esili ko banda pe ezali ko avancer donc to moni ba buki pont o ezalaki wana ndenge bozomona toujours na image to moni bazosala pont misusu mais basali bon une petite pont o eko facilité bango pona ko tambola mais bokomona ba image nyonso ndenge to lakisa na kati ya tindika télévision donc to moni vraiment grâce ya MCC o ezali ko salisa misala plutôt misala vraiment ezali ko sala makitoko donc tozo espérer vraiment que pont o esi la pe sala mana ndenge moko ya malamu eko sala vraiment malamu na kozangisa te ko pesa mbote na ba boss na nga papi kelina Rivin Kisombe mon vrai Zena ba le parisien pe na bossa Alida Tango et à ma fraise de partout mon vieux Lucas ta Jésus aussi je te salue donc fidèle internaute bon continuer ko yamba basanga na biso na kati ya tindika télévision.
tomoni awa esika oyo misala ezali kosalama na pont ya Bongolo Gambela tokoluka tozwa mwa avis na yo par rapport ya ndenge misala ezali kosalama awa na pont ya Bongolo. Merci. Naza pona répondre. Pona ndenge misala ezali kosalama osepeli oyambi nanu début ya misala ndenge. Esali bato nyonso plaisir ya kosala na te. Bonga naza mwana koto oyo nabotami koto oyo nakoli koto oyo. Vi ndenge tobanda kodinda bamai koleka banda kosilaki valeur vraiment na likanisi ya chef de l'état azwi ya kosalela biso pont oyo mpo na biso bato ya koto oyo eleki kutu bachanse nyonso. Oh, donc eza final. Mpo na biso eza pena final. Avancé ya misala nde esalama ezokende bien. Vitesse moko ya kosakana te pont oyo tobandaki kosatande kutu teke bakobuka yango da peu de jour ndenge ebukani wana bamisu bana oloba ke bakotia babombe bakosala soki ndenge nini mais ndenge ebukani vraiment donc vitesse ya kosakana te. Message je opesa na tata ekelo par rapport à misala nde esalama. Vraiment bravo na mokonzi ya mboka, bravo alakisi biso mpenza ke aza mpenza congolais yango aza na susi ya mboka na ye. Nzambe mpenza bomba ye tokosutenaka ye kaka akozalaka kaka loko aza na makanisa malamu mpola mboka oyo akozalaka kaka. Merci papa. Merci mama. Bandeko balandi ndenge bozali komona suko tozali vraiment esika oyo pont oyo ya kala ezalaki esika oyo basalite ya makasi oyo bande komona na pont ya Bongolo oyo ya kala ezalaki nde awa mais tomoni ndenge babuki. J'espère bien nde bozomona image, j'espère bien Chako azobenda na sima na biso ezali université Kimbangiste bozomona ndenge basili kobuka ndenge misala ezali kosalama malgré ça dans le chantier mais tomoni vraiment misala ezali kosalama tozali vraiment ko apprécier to ko saluer geste oyo donc misala vraiment ezali kosalama pont Gambela ya Bongolo plutôt tomona ki ezaki salité boucher na ba chasser na ba plastique bisika ngo yango to telemi awa en fait tomoni basili ko buka nyonso donc misala vraiment ezali kosalama bino mombo na ka ba image ndenge ezali kolakisa.
bandeko balandi awa ezali esika oyo totelemi awa susu ezali esika oyo baimondisi ezalaki oyo ezalaki vraiment makasi donc tozomona kaka bacouche oyo etikali mwa quelques couche eza awa bazali kocontinue kolonga yango koremplace yango na bazelo bazotia mpe basac mosusu bazokoti yango bazelo ndenge bozomona toujours na baimage epuis na nsima na ngai na esika oyo natelemi na nsima na ngai je crois bien chaque obenda na nsima na ngai ezali pont oyo basaleli bango enfin que ndenge basili ko encadrer to ba clôturer esika oyo et permettre bato mosusu ba accéder kana pont oyo ezali na sima wana to kobeka pe ko poussa na wana na sima komeka ko sola na bandeko oyo basili ko zala wana pona ko landela to ko tala misala ndenge ezali ko sala mais je crois bien bozomona pont na sima na ndenge ezali et puis ba immondice quelques immondices oyo etikali awa ndenge bazali ko sala misala ndenge bazali ko longo yango. Maman. Tomonyo a telemi na pont ya Bongolo Gambela, tolingi toyeba avis na yo to intervention na yo par rapport ya misala ndenge zo salama. Merci pour la parole. En tout cas, nous avons félicité Ming chef de l'État. Et le ko yolo la pont o ele tamulayi. Ba kondi Ming baleka pour na ba sala so pont oyo ezaki ma passe. Zo ba na koto. C'est mbule beti en tout cas to dindaka. To monaka passe ba maman bazeli ba pa zeli pour na pont oyo. Bakufi batiki kaka mboka na ninga des autres boy. Maintenant je suis président mon akine o aye ban te binda kuna bango président Fatih Beton aye azu une tifia au sala pont oyo. Bravo pour na Fatih. Nzambe mapambola ye abakisa biso to moni kudu 10 ans wana ya des mandats les amuke pona ye. Eh maman 10 ans des mandats amuke pona il faut que bakisele ma peut-être 30 ans na pouvoir. Asa 30 ans na pouvoir à continuer pour asa na vision au sala musala na mboka. Mboka za na chantier. A continuer à sasu. Ba misu basali bazaki ba congolais basali tamle na mboka oyo. E bongo ye mwa na mboka congolais disant. Congolais disant. Fa peut-être 30 ans na pouvoir. Asa 30 oui, face à tout de mboka za chantier. Mboka za chantier. Mboka fait que ça ressemble misala ezebele na mboka. Oh fata ko sala. Donc on a président kinois. Moi, je suis bien, je suis famille, je suis parent. Je suis 35 ans de pouvoir ça. Ah, ça, la pomme, ils ont demandé des alaka. Vous comprenez? Ça va. Merci. Na komo elikambo esalami. To sali botonyo kwami. Ngakutu mama abino nde naza mu Congo. Ese kufa likola ko pepa mai. Ah, président oyo aumela. Omone ndenge saswaza. Yepe amema biso bongo. Alanda distraction te biloba loba bakoloba. Mais akipe mutu ta sala musala aza mwana mboka alongoli biso soni tala prince elengesa tondima kite makale zaki mboka moko boye makadame ezate souffrance na souffrance
aumela nde misala ezosala ma vitesse vraiment eza makasi vitesse makasi nga kuna ndimaki te mikolo nakoma boye te lelo nakoma namona 2 jours babuki pont en tout cas nasepeli makasi fati aumela papa na biso oza jeune tala mboko tonyokwami biso baveve onde tosouffrir na ndenge atie gratuité bao nyonso baleka miyibi mais kolo mboka yebanaka koleloko nzamba pambola ya umela seko na seko biso pe bamama mabolongo kaka na seko kolemba ete na mabolongo. Merci maman. Amen. Fidèle internaute tokoki vraiment kokoma na suka ya botamboli na biso esika tozwami awa na bongolo Gambela mais awa tozali sikoyo na ngambo mosusu place tozalaki ezalaki de l'autre côté awa tokomi mpe na ngambo mosusu tozomona toujours nde misala ezali kosalama tomoni babandi nano na pont oyo ya bongolo et par après bako avancer pe bako yeba na kosala nzela to pe makadame oyo ezali awa ya bongolo côté ya université. Je crois bien bozomona ba image ndenge ezolakisa awa ezali esika nzela ezaki ya kobukana tomoni basili ko clôturer na une grande partie oyo ezali ya pont et puis na simande bakokota pona kobanda misala oyo etali ya makadame liboso ya université ya Kimbangiste oyo esika tozali na bongolo. Merci bandeko balandi obo pesa biso toujours confiance ya kopousa na toujours na betando mike na bino bo continuer kozana pona biso biso pe toza toujours pona bino bo s'abonner massivement na Tindika télévision bo partager bo aimer na bo santé ba kolo chaîne papi kelina Rifan Kisombe chaque caméraman na ngazala toujours wana Mike Luzia dio papa na monte pe na bo sanote fidèle internaute merci on se revoit vraiment à la prochaine numéro. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et Zaliko ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Zalika Kamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client avec ma produit où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon crime bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le perso de produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso, il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo oya poso ya mama mwasi kitoko poso ya mwasi penza bazali kolula poso ya mwasi mobala kotala ya lembate poso soko tamboli masanga sima eh oui yango ne ba produit ezoteka na kati ya Eden Store na ba produit alimentaire oya Eden Store yango de secret ya cuisine ya mama congolaise eh oui nyonso ko se pensa mobali na yo ezali pondu matembele ngai ndole fumbwa ndunda bilembwe oyo nyonso penza oyo kobonga pona cuisine na yo ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes, olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa secret ezali kaka moko
Ethan Star.